Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Ça va dépendre de l'heure que vous allez nous suivre, voilà. Je vais faire cette petite analyse concernant ce que je viens de voir sur le YouTube de notre communauté. En tout cas, il faut faire moi analyse muke loko na uti komona na YouTube na biso ya communauté parce que na lobelaka ngo mingi mais j'ai l'impression que batu balandaka penza te batu bayoka penza te yango le na uti kolandango na lobi en tout cas na beta lisusu sete parce que ba lobi nzambe asala mokili na liloba donc moko to mekaka vraiment peto lobaka peut-être ça peut échanger quelque chose dans d'autres communautés. Bande konanga to yebi biso nyoso lekechu afongola ki soki village penda soki village penda na ye wana ya kombo na ye depuis afongola moi place na ye wana pona kolakisa bino na olinga na expliquer pona lobela mingi makambo ya jalousie na kati ya communauté na uti komona comédien moko ya communauté na biso Fendi bauti kolakisa na moni yango na communauté na moni yango na media communauté Fendi ya théâtre comédien lekechu asalisi soki feti na ye na kati ya village penda na ye village lekechu penda garçon wana aye abuki bakiti abundisi batu ipare batu minene bazalaki na kati kuna ba certaines ministres meme oyo bazo yaka pona ko soutenir mwana wana pona idée na ye aza nango ya mwa place na ya fungolaki bande konanga na ye kozongela video oyo juste pona komeka koloba eloko beta setene eloko tolobela mikolo nyonso bande kona kati ya communauté tozana jalousie moko boye tozana jalousie moko boye congolais elekela nga parfois cette jalousie malgré fali ayembeli bino nzembo tokipa atin elekelinga tala mutu yango ye wana voilà je crois vous voyez mutu yango ye wana tala place lekechu balobi lekechu aleli teme na ngai ezaka na pesika bino titre to banda na wana et puis je vais m'expliquer parce que na salaka ba vidéo trop pona likambo oyo to yeba ko se soutenir te to zaka bambinzo noti ko sala ngo ya pas une semaine noti ko lobela likambo to za bambinzo do so moninga lingia matefo ko isaye mwana mbala yango ye wana alati jaune bilamba moko ya jaune soki Fendi kombo na Fendi donc akei lekechu a invita ki bango asalisi fete na village na ye lekechu pendi soki penda siko Fendi soki Fendi pona jalousie kanenge to za ba jalousie mal placée ipar asali bitumba panzi na bakiti ya panzi biloko nyoso na kati ya village wana ya bar wana ya lekechu to yebi bandeko depuis lekechu afongola place na ye wana to yebi babwakela embasu yango esko komi pona jalousie muto se permettre aya ko bunda place moninga a invité batu baya ko fete baya ko sepela ye a s'organiser ye Fendi wana ya théâtre ye wana Fendi soki Fendi ya théâtre a s'organiser aya ko bunda place wana bandeko omoni biloko oyo babenga kango jalousie ebenga kango na explica kabino plusieurs fois likambo oyo toza na problème moko sérieux bandeko toza na problème moko sérieux na kati ya communauté na biso que ça soit au pays que ça soit à l'étranger to linga ka moninga a avancer te yo peut-être aussi mbaka mbongo koleka moninga mais moninga zui mwa idée na lobi non olena lia mwa 1 franc na oyo 1 franc na nga oyo tika na investir yango po ebimisela kanga cent chaque fin du mois ozana $100 olobi olena lia $100 o bato batindela kanga ba fan na fongola nanga mwa place moko boye comme ça chaque fin du mois nazana mwa $5 to $10 congolais sikwa linga bongo te akoya ko sala désordre wana juste pona okoya donc to linga ka mutu a évoluer te tozo lela ka ba chômage na Congo lelo kutu noti ko sala vidéo na kati na page na nga ya Facebook na olobela likambo na zeku tunana na moni yango te lelo na oti ko sala vidéo pona likambo wana ya tozala ka bambinzo to linga ka moninga avancer te okobenda ye fwa kweya yango moni to avance kate to komi tu na komi poser ba question to za question na ba grand commerçant na Congo te ndenge ezalaka liboso to za la question na ba homme penza oyo ba yebi ko partager po mutu nyoso a se retrouver ba zalaka lisu na Congo te
Pourquoi? Parce que mutu nyoso alinga moninga avancé te bande ko jalousie oyo ezana no di ya quoi. Jalousie oyo ya niveau oyo tokoma ya moninga amatate eza di ya quoi bandeko. Communauté ya modele nini oyo. Na lobi na uti ko sala video lelo na sali video pona likambo yango ya soki moninga alingi amate fo kitisa ye kaka. So moninga sali mo eloko na ifo ya ko saboter yango kaka donc bozala bino nyoso na se. Et puis bozo la misale ezate batu oyo lekechu engagaka batu oyo lekechu engagé na place no basala ka place oyo. Siko yo tindi bango na chômage. Après boko ya kolela misale za na Congo te. Na sala ki video lelo na zolo bana mozaki na moni biloko na media na bisote. Na lobaki likambo na lobi bandeko. Gouvernement de pesa aka misala te. Ba gouvernement nyoso ya monde yango nde pesa misala te toza wana poto misala to salaka nyoso leta mutu esala epesa biso te. Ezaka ka ba citoyen oyo azana mwa mbongo na ye mwa ide na ye afongoli mwa société engagé mwa 10 mwa 15 soki mutu na mutu asali na niveau na ye olie na niveau biso tozala komona mutu abengisi ba cameraman abengisi ba chaîne ya Kinshasa wana ba ya ko filmer pa na ye azolakisa mituka. Moi j'ai honte à votre place bandeko. Oli ola kisami tukawana teka mu tukawana fongola société ata menizeri engage tes frères parce que a na poto to sala kabiso nyoso to sala na l'état te a en Allemagne poza la beamt ndenge ba benga bango ba fonctionnaire beamt eza blague te batu nyoso basala kana l'état te batu kaka bazana ba ide lokola ka olekecho azwaki wana afongoli mwa village pande na yeso ki pande na ye lekecho pande na afongoli mutu mususu pe afongoli place mususu engagé pe bandeko mutu mususu afongoli menizeri a osombi babwa batu bazo sala ba engagé bandeko na ye bazo sala ba kiti ba société yango wana na poto eza bongo eza ba privé to travaka na ba société moko te ke ya l'état mais na kino omona moninga afongoli place engagé pe bandeko pona ndimite ke lekecho ye moko mutu alambaka tala ndenge apanzeli place tala ndenge lekecho azolela bandeko nazo lakse loko pona juste na meka ko expliquer loko na loba tous les jours que tozaka bambinzo to lingaka mutu moko amatate et c'est difficile bandeko nanga soki to changer na no mentalité te eza difficile jalousie moko tozaka nango mal placé donc oye na place ya moningo oye na idée ya ko panza po kimisa ba clio ba yaka wana. Depuis les que tu as fait la place wana, babwa ke la embasso. On dirait qu'on a quitté embasso pour bamoni embasso simbite. Tala, siko fendi aeko bundi sa batu na katia fête. Batu ba invité batu ebele il paraît qu'il y avait des invités à marque. Yesiko yo aeko uti na table na ile ramonika azo belo kwa salate. Abimi na table na ye. Abimi na table obe invita ki bango. Ake siko na table batu mususu akende ko luka bitumba kuna. Ake ko luka bitumba na table ya batu misusu. Juste po mote mama bandeko. Na yebite soki jalousie o tozaka nango ezalaka di ya kwa. Jalousie o tozalaka nango oyo ezalaka di a kwa. Hein? Moi mobali ye wana na katikati lekechu ye wana koto azo lela. Ba panzeli ye village na ye auti ko sala mwana batu. Abebisi bambongo ebele. Nenge to bandola na ba video na solo ba bebisi mbongo ebele. Po afongo la place na ye oyo. Babandi nano ko pesa ye mbasu. Ba moni mbasu esimbite. Ale ba ye siko en personne. Ba ye ko luka amuto abimi na table ba invita ki abimi na table ne ake ko bunda na table mususu. Apanzi ba biloko ya koli apanzi nyoso donc fete zaki nano kutu nano ba liete apanzi fete ba kiti ko pa ye moko azo simba ba kiti azo pasola. Bandeko nanga jalousie oyo tozalaka nango na communauté nanga ezalaka di ya kwa bandeko. Ezalaka di à quoi je me pose parfois des questions. Tina niveau ya moninga a avancé te. Mais yo soki ozwi mbongo, osombi ba mituka. Et puis obengisi ba cameraman, ba filmer, tala, ba jaloux, bo tala bandako nanga, bo tala mituka nanga, bo tala boena boye. Et puis ba boaki yango na média. Moi j'ai honte à la place de tous ces gens-là. J'ai honte à toute personne qui fait ça. Oh la ksaba mituka o eza $100,000. OK, $100,000. $100,000 fongo la société. Et puis après bozoya comme il est là. Oh ba indien, ba botoli biso, ba chino, ba indien ba botoli biso ba marché, ba chino ba botoli biso ba marché te bandeko toza na mite mama be. To linga ka baninga ba évoluer te. Yo soki oza na moi un franc na yo ezapo na yo.
eza po olakisa bato babengaka yo patron de patron, babengaka yo mopao mokonzi, babengaka yo soki nani. Soki omoni moninga alingi asala mwa société po engagé ata 3 personnes bazwa salaire, yo ke kobunda place wana openza motema mabe. Bandeko tozalaka na mitema, toza na mitema mabe, toza bambinzo. Tala lekecho ye wana zolela, bapanzeli ye village na ye. Et puis bandeko na ye, ba jeune lokola ye. Fendi oya okofongola mwa place pete. Akosala ngote. Ye soki azwi mbongo asombi mutuka, ba filme ba lakisi. Ba omike baza na mwa ide. Na fongola. Soki biso tozalaka na ba ide ke na sali mwa eloko. Moninga pe asali mwa eloko. Moninga pe mususu asali mwa eloko. Et puis okomona nde bandeko na biso wana bakozwa misala. Yo obligé ozokende vacances na Afrique, osombi biloko ata ya valeur ya 5000, osombi ba parfait, osombi bilamba, po ke ba verre ça c'est n'ebite soki banini biloko na bino ya ba marque bolata kawana. Po okende ko lakisa ngo na kin, oyebi pe bien kuna bato bazana misala te. Mais maman 5000 wana o dépenser pour na ko se préparer okende ko staffer na kin. Mais okoki ko kendo fungola nango moi boutique na kin o engager 3 personnes, ba komole sa famille na bango. Ok, okende pe ofongoli mo place moko boy, o engager ba maman moko boy. Moi j'ai une copine a fongola place a engager ba maman moko boy. Basale la kae kwanga 10 maman. Basale la kae kwanga. Donc basala kwanga baza groupe ya tongo na ya pokwa. 5 maman na tongo, 5 maman na pokwa. Basale la kae kwanga ba kwanga ngana kendo teka ngona ba supermarché. Akoma mtu ambongo. Azana 10 maman bazo me mabana bango na classe. Lelo soki 5 ans yango azo sala mtango akipa kutu su potote. Hein? Mais biso soki tomoni ka muto azo évoluer, il faut kaka bo sala boye. Pon na lobi motema oyo nanu ezalaka dia quoi. Motema mabebo ezalaka dia quoi. Parce que amoni soki apanzi ndenge wana batu bakobanga bakobanda ko susu wana te bakoloba place obitumba ezalaka. Bandeko biso bakongole to lingana kate. Na mitunaka ezalaka di akwa. Ezalaka di akwa motema ya boye bandeko. Et puis bolingi na motema ya boye to avancer to ko avancer te. Na motema ya boye ya ko bebisa kaka moninga bandi mwa eloko ne bo bebisi yango bo bwakeli embasu bo bwakeli ba PC bo juste kaka po akanga do to linga to vivre kana pauvreté. Obi moi parfois je me demande to uta wapi biso congolais to uta wapi pona nini mitemo oyo uti wapi to zalaka liboso boeta na ute ko sala vidéo il y a pas longtemps. Pourquoi to linga kabaninga ba évoluer te? So moni moninga zo mate fo bo tirer kaka alongwa kuna ya ko sala nini? Ya za nani? Alongwa kuna. Depuis moko nini ya comme numéro 1. Depuis moko nini ya za la soki grand prêtre mère. Depuis moko nini ya za la biloko abongo do to linga ko ndimana te. Et puis tina niveau akwende ko sala action wana. O panzeli moninga kleke cho aza mwana mukelo kola bino nyoso. Ye quand même katikati na bino azui mwa idéal bi te moi 100 francs nanga oyo bato batindelinga olie na li yango na créer misala bande ko ba créer ka misala wana poto ka boye ba misala ya poto za ba misala privé eza ba misala privé za te ke o mutu eza ke ka société moko boye l'état de fongoli ba société to sala kana poto non eza la cause na moi 10 000 moi 5 000 au fongoli moi quelque chose au fongoli moi société ozana moi 5 000 na OK osombi mabaya na kin pardon, osombi ba place. Osombi ba place na côté ya mbinza kuna place basala basala ba kiti ba mbetu. Osombi place na météo. Osombi moi place. Teka ka basaka nini. Ba faire ka louer ba mesa. Osombi moi place. O louer moi mesa. O tie 4 5 jeunes wano bazana misala te. Babandi ko sala ba mbetu. Babandi ko sala ba kiti. Yo nde ko gagner. Mais biso to linga kabo so moninga sali eloko fo bo panzango. So moninga sali eloko fo panzango. Muto ngeza aza na idée ke na za na mwa 2000 nanga no kiko ne pe ko fongola pe menizeri na ngai bana na bakobando sala e ko bando sunga bango balesa ba famille na bango pona ko créer ba société na poto wa nyoso ezaka ya l'état te bandeko. Ezaka ba privé. Les Quechua azaki déjà azaki na bato abaoko zanga 5-10 cité. O babande ko zwa déjà salaire na bango wana. Même ite malikunya doke mute mezo pesa kaka te dugu ti bake ko bunda place wana ba panzi bakiti la bakiti ale Quechua yango wana. Ba panzi na bakiti bande ko tondimana kate to benda na katoza ba mbinzo. Motema oyo euta wapi bande ko na ngai. Motema oya ko ina na boye uta wapi ekomi nini eza nini mutu moko andima ka moninga te
malamu ka na mbongo wana osomba no mutuka obanda ko staffe bazo filmer ozana kati ya mutuka mbongo ya mutuka wana mboka ezalaka na misala te créer musala comme ça baninga bazui musala soki mutu ameki ko sala ngo boko bundisa yeti akweya boko bundisa yeti alemba après binonde bozali bato liboso kolela oh ba indie babotoli biso misala ba indie babosoli biso bo po epa ya indie ko sala boete bako kangisa bako beta yo makasi po ko benga ka ba police afuti bango mbongo bako beta yo fendi yo bako beta yo mais po eza ya ndeko na yo kongo biso to monela ka biloko baninga na biso eza la poto za na Afrique. Yo moko ozokoma na idea ko sala eloko wana te. Moninga asali mwa idea na ya fongoli mwa place. Apesi 3-4 personnes musala. Yo siko sepeli si yoka bongo te po moninga asali eloko azo yoka na nango. Il faut akwe ya kaka. Otam susu pe findio azo akambongo koleka lekecho. Mais siko yo yebi ko s'organiser te. Yo fandeli basi. Yo lingi yo lakisa ke oza na mbongo. Osombi ba voiture. Osombi sokini. Moninga azui idea ko sala mwa village na ye wana po ekotsela ka mwa 1 franc. Bobandaki na nini oyo bobenga ngo ba malade na bino soki ndenge nini na mbasu esimbi te boye ko bukela yesiko en personne obimi na table na bino na mesa na bino ke na mesa mususu kende ko bundisa bato pona nini toza boye bandeko na ngai to réfléchir pona nini obiki Kongo wana ata ndenge politique ezotambola te. Ba Sénégal wana vivaka pona politique ezotambola te ba tekaka babiloko basalaka bisala sala o babengaka alternative o monike l'été ezosimba te. Qu'est-ce que nous pouvons faire? En Allemagne basala yango na 1950 babengaka ane wana vunda yare. Pourquoi? Parce que bato après guerre ya 40-45 leur guerre sila ki 5 ans après crise moko ekota na mboka o ya Allemagne o somo ba dirigeant na bango bayokani balobi bandeko bino boza na mbongo bosunga bo baza na mbongo te donc bo fongola ba société moko ya mike bo defisa baninga mbongo po mbongo ezala en circulation mutu na mutu azwa musala bandeko etinda ba matati lelo bakita apete biso motema bongo tokoza nango te. Moi j'ai la honte quand je vois quelqu'un azola ki sa ba mituka tala ba mituka nanga tala boye na boye tala bino ba jaloux bo tala mituka nanga papa na mituka ozola ki sa wana ko fongola pe société batu babandi ko kende kuna o engagé ta 10 personnes engagé ta 20 personnes mabaya eutaka na bazamba na biso soki okomi na kinkole tala babwa ya minene batu kuti osomba bango bazate osombi babwa wana oye kofongola na mbinza wana place na mbinza wana na meteo wana place basalaka ba meuble oye kofongolisa meuble okosunga baninga na yo me biso ka jalousie boye jalousie moko do na yebite ndenge ko expliquer likambo oyo bandeko na kana sina lobeli likambo plusieurs fois toza na mitema mabe. Moninga afongoli mwa village ne engagé moi 2-3 personnes bazozwa salaire. Donc yo jalousie kake sali toza na jalousie moko mal placé na ebite bandeko. Tanenge le kecho azolela. Tanenge le kecho azolela de pas fongola place ne wana village ne panzi wana soki pangi. Bandeko na ngaza la kesu na kimia te. Et puis bato bazo sambwise bazo saboter kaka baninga ne ba jeune. Tamusupe ba simba fendi o tamusupe a simba mbongo koleka le kecho. Mais telema toza na bandeko mitema mabe euta wapi. Mitema oyo euta wapi oyo tozalaka nango oyo moninga a avancé te yo ko aider batute mais moninga pe a aider batute do yo ko ki ko aider mutute mais moninga pe alinga pe ko aider te po moni po mboka se développer ezalaka ba misala mike ndenge wana afongoli moi leketu panzi na ye wana soki pangi yo pe ofongoli moi menuiserie mosusu engagé ba mama 5-4 balambela ke ba mikate. Bati yango na basache ba pesi. Moi je connais une famille bazo vivre koleka même na poto. Bazo vivre koleka na poto. Donc moi si on a zalaka ala ndeko na ya tindela esoki 300 euros. $300. Abi olena li ya 300 oyo na somba soki bilamba soki nini. Ake ko somba 2 sacs ya farine, asombi ba levure, asambi ba sucre. Bandeko nanga abandi ko sala mikate. Engagé ba mama soki de bazo salisa na tongo 6 ba bandi ko nani ko lamba mikate wana ba 8 bengisi bana zana bana ba shege soki 10 ba kangeli yango na ba sachet puis ba ti yango na ba biloko totiela ya plastique totiela ka ba cantine ya plastique totiela ka bilamba wana ba tie yango apesi bana 10 ba ke ko tambola na biloko wana bande ko nanga 16h17 bana na bazo zonga mwasi wana otanga mbongo ko kamwa
Mwasi wana azotanga mbongo kokam. Bana wana pe bazui misala. Ba mama wana pe basala kepane bazui misala. Lelo aza na basi soki 10. Do musala na eka ba mikate na ba manyoko frit wana. Tous les jours ba lamba kango. Batie ti yango na ba sachet, batie ti yango na ba sachet, apesi bana na batie ba basse ba ke koteka. Donc osombi na yo, osombi no mikate na yo, mikate na yo soki moko soki mibale, batie lo pima etondia matungulu etonda biloko nyoso na kati ba pima ba lamba kawana. Eza ma ofele. Bandeko mwana mwasi wana azana mbongo akanisa akutu iso potote. Abanda na mikate ya pamba batindela ke akende ka soki na 3 soki 500 ndenge abetelanga lisolo 500 euros. Lelo azana biso tolinga tozela leta kaka. Siko alobi nini yo? Siko gouvernement ngo balobi nini yo? Misala ezate, tout est bloqué, tout est bloqué. Est-ce que maboko no eza bloqué? Est-ce que mutu no intelligence no eza bloqué? Ba capacité mentale no eza bloqué? Non. Ça là quelque chose na mbongo amuke. Au moins mutu azana Afrique otindeli $100. Akei na zando asombi déjà jean ya $50. Est-ce que c'est normal? Azu $50 wana mtusu etikali asombi provision. Ozomi tu na lobby sikoyo o vivre ndenge nini. $100 wana soki osombi ata 5 kilo ya 5 kilo ya farine. Osombi levure na yo, osombi mafuta na yo. Okobanda ko beta nini? Okobanda ozanga $5 par jour te? Mais biloko wana tozaka nango te mutu oso azolinga azala riche soki ya millionnaire. Moninga soki afongoli ka mwa eloko. Moninga soki azoteka mapa wana. Oko s'arranger na batu baya ko buka ndaku na yeba iba mapa wana. Bandeko na ngai, tozokende wapi na mitema mabe oyo toza nango. Tozokende wapi na mitema mabe oyo tokomi nango. Que ça soit en Afrique même ici en Europe. Mitema mabe tala nenge balelisi le kecho bandeko nanga balelisi le kecho. Na eko sala video o parce que na sina sala ba video ebele pona makambo oe. To lingana to simbana to zala soude poto avancer. Hein? Moninga sali mo eloko ne olio encourager mundela zaka ko encourager yo. Ataza na nzala te mais soki voisin na yebisa ke na fongola ki restaurant nanga kote bozo kendaka ko lia kuna. Juste pour encourager moninga as avancer. Mais biso bakoya siko il faut eloko ane panzana. Il faut eloko ane panzana bandeko nanga biso batumindo babeta biso tonga nini tolingana kate boye. Babeta biso tonga nini tolingana kate. Bapanzeli village na ye pangi. Hey! Pona nini tozana mitema mabe boye. Depuis afongola place wana ezala ki mbasu te lelo siko babimele siko live. Donc batu bapesa ke mbasu bango oyo. Pona nini mutema mabe congolais. Que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, à l'Occident. Tozaka la mitema wana mabe moninga sali eloko il faut ekufa. Donc tolinga totika la kabiso nyoso ba mbinzoko, totika biso nyoso ba pauvre. Moninga ayoka na kate. Moninga ayoka na te. Bandeko ba pays se développer kaka na l'état te. Population yango moko etinda communauté se développer. Bozo pesa na main à main bozo avancer. Moi je me souviens biso to botama na est kuna nini bandande école moko ezala kuna bandande batu ya Butembo. Bango ba salaka. Bango bande osana ebite soki city lelo ezalaka na ba bitumbo ekoma kuna. Bango bande osala soki nga naza na mbongo, naza na mbongo. Naza na moi réserve moko ya 1000 na kopesa ke voisin nanga. 5 ya 5 nga la konde koka commerce ni nongo na koka boy na boy. Na déficit $1000 après une année zong selanga $1000 na ngai. Bandeko nanga bazalaka évoluer côté na biso kuna mututu bando respecter mundande. Au déficit moninga $1000. Oyebisi bokomela ni mikanda après une année zong selanga $1000 nanga. Après une année zong selie $1000 na otike stock ntamsu na 300, tamsusu na 500 komi na capital. Mais oyo nazo mona ya mikolo ya Congo na o comprendre ngo lisusu te. Moninga fongoli moi place ne il faut place wana kangama. Siko biso so kato za boeto la l'état o mona siko et l'état ngo lobi nini tout est bloqué ici au Congo. Nyoso eza bloqué. Misala ezate. Bino kesolo ki batu bazana poto nde bazala misala oyo l'été pesaka. L'été pesaka batu pe misala wata. To sala kana ba privé parce l'été pesaka batu misala te. Batu wana nde bafuta kasiko ba taxe na bango. Na biso batu tozo sala pa na bango to futa ka ba taxe nde l'état azwi mbongo. Hein? Mais na Kinshasa mutu nyoso azelaka l'été pesa musala. Misala ezate, to sisi be université misala ezate mais oza na idée, oza na makanisi créer quelque chose. Moi na bato a créer moi eloko na ya créer moi village pangi na ye tala ndenge boke ko panzela ngo taba kiti. Auti ko sala ngo ya même pas inane. Tala ndenge bosi bo nyokoli e bo pesa ye mbasu mabe, boye ko panza a inviter bato boye ko panzele place na ye.
Bande konanga Congolais mutema mabe oyo. Et comme il dit à quoi? Balobi mutu ya liboso nzambe asala azalaka africain. Donc ezalaka biso nde nzambe akreya. Mais ndenge to koma mitema mabe boye. Ndenge to koma mitema mabe ti ya modele o moninga a avancé te. Mutu moko te andimaka moninga. Jalousie ti na niveau 0-0. Fali ayembeli bino en jalousie, c'est comme si kokite. Bandeko, il faut tout changer. Congolais, il faut tout changer. Po biloko aboiza biloko ya somo. Okokuta ngo na communauté mususu te. Bato ba se soutenaka. Ba communauté nyo se soutenaka po e avancer. Oya biso ko lelisa na boye bolelisi mwa mobali oyo abundi bundi. Moninga na bino mwana mukelo kola bino abundi bundi. Asali mwa eloko na mbongo ka oya kobwaka ka babwaka ka batu wana. Obino tubo sala ka metala jalousie mwa mbali ofendi. Aye ko panza ka place ya moninga juste parce que alingi komona ngo te to abambinzo. Mitema mabe moko donc tu ne peux pas t'imaginer. Mutema mabe congolais na yebite soki mutema mabe ezaradi ya quoi? Félix waze kwa yemba ngo congolais donc mutema mabe. Kombo na biso mususu ekoma congolais mutema mabe. Faut pas bakisa biso mutema mabe. Omona moninga zo avancer te. Omona moninga za ko évoluer te. Omona kombo ya moninga etangami te. Okofandela ngo ti 4h du matin bo finga. Juste parce que mutu ayoka ninda mudu to link to bambinzo penza bambinzo. Tanenge bolelisi le kecho. Tanenge bolelisi le kecho. Bolelisi a panzeli e place na ye. Juste kaka po alingi komona bongo te. Et puis tozolo ba étranger bo sala biso bo. Ba Rwandais oyo mwana mobali aza Rwandais. Findi oyo aza Rwandais. Oyo ko buka place ya moninga aza Rwandais. Bande ko ngai to changer. Soki na niveau na biso na to bandi ko bongisa. Likolo eko matati likolo. Moi je vous dis Allemagne po ezonga na place o ezalelo. Allemagne po ezonga les pays les puissants économiquement parlant na Union européenne parce que bango ba pesa na ka me ba eda na ka bango na niveau ya C. Taxi ya mboko soki oza makasi to ko vanda na mboko te ya Allemagne. Me ba enda na ka muke mutulam simbisa moninga soki moninga fongoli mwa eloko bokomi ko kende kuna po bo sunga ye. Siko biso ka jalousie boye siko mboka ngo tokotonga ngo ka boye ata to changer ba président 50 tokotonga mboka boye biso moko tolingani te toza mitema mabe bandeko ata soki na poto osali eloko bato bakoya ko saboter ngo kaka ba congolais donc tolinga mutu asala eloko te tovanda ka boye na ignorance biso nyos motema mabe oyo eza di à quoi na mitunaka c'est dit à quoi batutu wana bakendaka ba église mutu azanga ka église azate biso tuto kendaka ba église mais kombo na biso likolo ya Congo to bakisaka motema mabe jalousie yango ya ndenge nini oyo to koma nango mabe boye communauté ya boye ko avancer te bandeko communauté ya boye ekoki ko avancer te kombo nango communauté ekufa oh toyebaka nde ko lakisa ba bien na biso privé oh voisin no azana eloko te mais yo zo lakisa voiture à valeur à $100,000 tu n'as même pas honte ozo lakisa valeur tala voiture 100,000 boya ko zwa boya ko somba tala voiture nanga 100,000 vraiment na voiture na 100,000 aussi ofongoli société combien ko engager bandeko na yo ba congolais bazwi misala bino bozela leta epesa bino misala awa na bamboko to vandi ya poto ba fonctionnaire bazala combien bazala ka ko tanga. Il faut la penser moi na mboka pose la fonctionnaire. Biso to travailler na ba société privée ya ba citoyen ya mboka. Les kecho afongoli place boyebi bato balamba kawane pas les kecho. Bazwaki déjà misala. Bao ba serva kawana bazwaki déjà misala. Mais telema toza mitema mabe po likolo ya congolais. Bo bakisela kabiso de jaloux. Bo bakisela biso motema mabe. Congolais kande aboma congolais. Congolais nde aboma congolais ango moni ba étranger ba eko sambwisa biso parce que biso moko na tolingana kate soki bolingo ezate bandeko nanga mutu nyonso akoya ko coloniser bino mutu nyonso akomonela bino parce que bolingo ezate mboka ngo nini batu balinganga na kate boye ole bo evete moninga a avancer biso ezalaka il faut akweya kaka
il faut akweya bokomi sous place moko boze sous neloko te ale bopemi bozo tala e bo luke sous place ni sous mutu alingi atelema ale boke sous bosimbi wana bokwe ici place nani yango so alingi tombola mutu kuna ale boke kuna bokwe ici après bozo benga bato ya poto misale ezate misale ezapasi na bambongo to tindela kabino boko fongola ba société te soki mutu na mutu penza ba chroniqueur na bato ya ba théâtre wana bo fongola ba biloko mike ndenge lekecho afongoli mususu ake na zando bandeko po somba biloko moins cher na kati ya zando ba dépôt eza kuna na kati ya zando bandeko nanga osomba ba sardine ba corned beef ba nini oyo ko fongola boutique na kati ya quartier na bino o engager des personnes bazo sala kuna chômage des personnes na esilité eloko angwe kendaka malembe molo mais mutu nyonso azolinga ye nano soki olingi ozwa initiative wana baye kokweisa yo donc il faut tolela kaka totalaka siko politique balobi nini yo mama Olivier yaka kosunga bona tolingi biso moko ko se prendre en charge te bandeko na ngai tolingi ko se prendre en charge te tozelaka l'état ya kosala so moninga lingi asala miloko moko ya malamu oyebo kweisi ale bambinzo penza to bambinzo toza bambinzo ya première qualité na yebiti soki mitema oyo euta wapi mitema mabe mutu moko andimaka moninga te moninga njoso alingaka koisaka moninga jalousie mal placée kofingana kotongana barando ezanga mituna makolo franchement parfois je me demande communauté oyo elinganaka te bandeko ya avansaka te communauté oyo elinganaka te e avansaka te tokoki jamais kokende musika na ba comportement ya boye tokokende jamais musika tokozalaka bato ya suka boye bato ya suka moninga fongoli moi village na ye village pangi soki pangi bato bazo sala kuna apesi bato misala yo siko jalousie mal placée oye bomekina na mbasu esimbi te ale boye siko en personne physiquement boye kopanza kele mutema mabe kele mutema mabe congolais to changer bandeko siko mwana mobali olera kozala décourager asi azwi mbasu bapanzeli sous place yango asisi nano ta kotonga te alobe kutu mbongo nyonso azalaki nango ekendeki bapanzi balobi apanzi nyonso mwana mobali efendi soki fendi azalaki pe na table musu ake koluka bitumba na table mususu apanzi bato bazalaki nano balie te na biloko apanzi bakiti azokata moko bandeko nanga okindoki te okindoki te toza bandoki bandeko na ngai to changer moninga sala mo eloko malamu te fo bebisa yango moninga kombo na emekaka eyokana te fo sambwisa ye ofinga olukele ba makambo okosele makambo moninga fongola mo eloko te fo bopanza yango donc yo tikalaka place wana yo nde balobelaka yo olakisaka mituka olakisaka na ebite bandaku olakisaka mituka na Afrique quelle communauté bandeko na ngai communauté na biso ezali mabe bandeko to changer yango na yebisa bino ozosala eloko noko bengisa ba congolais te po bakoyaka kopanza communauté nini yango ya place nyonso kobenga bango ifo baya kopanza obengisi bango kaka bandeko na nga communauté na baye kopanza yango tokoma éparpiller na poto moi pe to avancer zate bosi imaginer no bambongo to tindaka na Afrique jour na yo kaka monta para to koma kasoki na 1 milliard o to tindaka na Congo wana para tokoma kana ba 1 milliard soki 2 milliards na yo kaka na documentaire moko babando sala soki 2 milliards par an soki to yokani ke bandeko na bambongo to tindela ba famille na biso to sala boto ke do fond la ba société bo eko simba te parce que to yokana te mutu na mutu alingi yende azala chef yende ayokana ngai na kokotika mutu butele ayokana te donc jalousie moko mal placée bande communauté ozaka na jalousie avansaka te to za communauté ya suka na monde et puis to koya ko lo ba mindele balinga te balinga ka biso te le biso moko to lingana te boye bolingi siko mutu alibanda nda ya ko linga bino nyonso oyo mutu ayeko buka awa eza leta mutu ayeko bukela moninga place awa findi oyo aza policier findi oyo asalaka na gouvernement te bandeko développement ya mboke bandaka nano na mitu après mitu toke na niveau na biso ya je vous dis Allemagne se développa bato bazaki na ba possibilité bo baza na bambongo lokwa bato balakisaka ba mitu ka ba chere na Kishasa wana soki ba fongoli ka ba société ya mike oki ozala pe société ya kwanga kaka ba mama moko boye bakendo somba maniok bati yango na mai basaleli yo ba kwanga obandi koteka ngo ndenge kwanga ezalaka 1000 francs yo ozoteka ngo 400
ozwi ba mama wana nyonso pesi bango misala société yango wana petite et moyenne entreprise yango wana mais biso tolingi bongo te so moninga abandi il faut sala tout okweyisa eloko wana bandeko tolingaka nini na vie biso bakongole tolingaka nini biso bazairwa mitema mabe tina niveau moninga avancé te asengi yo te azo se débrouiller na ndenge na ye ti lekecho lera akolemba boy atiki ale boki bopembe komoluka nani susu afongoli place mboka yango ya modele nini mboka yango ya modele nini oyo tozala na Afrique tozala na Europe toza ndenge moko mitema oyo vraiment tosenga nzambe batutu oyo bakendaka eglise batutu okuta bango dimanche na eglise mwana mobayo depuis afongola village na ye pangi wana soki pangi azalaka esu na kimia te bapesa ye bambasu bapesa ye masque de vieillesse balongola ye beauté siko baye siko en personne kobunda place yango juste po afongoli mwa place nezo engagé bandeko ne bakongole chômage esilaka nde boye bandeko o engagé batu na 4-5 moninga wana pe engagé 4-5 mususu kuna engagé 10 personnes mususu kuna engagé 10 biso bongo te tozelaka leta mama Olive yaka kotalela biso mama soki nani yaka kotalela biso sikolo ale balobi nini kuna sikolo lete lobi bino so bokoza ba fonctionner bozasi 82 millions d'habitants bokoza bino so ba fonctionner na société lete ezalaka société te ba citoyen ya mboko balingi mboka na bango nde ba fongolaka ba société privée bo engager batu ya société wana bazo futa ba taxe bino boza engager bo futa ba taxe ndes l'État ezwi mbongo mais biso tozela l'État epesa biso mbongo epesa biso misala eza na Congo te yaya tindelanga boye yaya moninga afongola ki société yango société basi babande kolamba kuna ba jeune fille bande ko servir kuna bazwaki na salaire siko ka congolais muto ayeko panzango o rwandais congolais muto ayeko panzango o sénégalais o camerounais congolais ayeko panza eloko a moninga pona jalousie mal placée bande ko tozana jalousie makasi. Tant que to étudier na no eloko wana, tant que to changer ba mentalité na biso, bande konanga ataba cheli biso ange na tete ya mboka wana, eko simba te. Parce que na niveau ya sende matsaka niveau ya likolo. Eloko no se bandaka na 1 à 0 na C nde mati. Soki biso na toza na mentalité ya bien te, to changer na mentalité na biso te, bande konanga eza pasi po mboka wana ebonga. Eza pasi po mboka wana ebonga bandeko. Biloko aboye. Okokuta ngo ka na Congo ba communauté nyonso esimba na ka main à main po ba avancer normalement place ya lekecho lingaki za place ya ba jeune nyonso ba yaka ko se distraire et puis ba pesi ba zo kotile mwa mbongo ti mususu pe afongoli ti azui mwa mbongo afongoli deuxième place troisième place mususu pe amoni lekecho asala ki boye nga pe na sala boutique yo po engager 4 personnes bokanisi ba société za na poto ezaka ya l'état ezaka private. Parce que nous sommes sur la balabala les arrêts l'État. Et ça private. Biso to lingi ko travailler te, to lingi comment na muto azuite. Donc muto na muto azalaka na kwena ye. Siko boko avancer ndenge ni boko se développer ndenge ni. Bande konanga, namoni eloko oyo esalinga pasi moko. Esalinga pasi no bi nzambe na nga ndire na yeba kile na tongo na oti ko sala video moko na page na ngai Rosette la Fleur. Na Facebook no tiko sa video kaka pona makambo oyo bandeko to lingana ya solo to edana to zalaka lokwa bambinzo to benda na kaka obendi moninga fo binyo sobo kweya okondima oli ya mbongo otiela moninga poison ba pesa mbongo kendo otiela moninga poison bobo ma frère moloto poison kaka batu ba congolais pe kaka basibisi no kendo bomandeko na bino. Pona nini motema oyo nazo mituna pona nini mwana depuis afongola place waza kesu na kimia te lekecho oyo lekecho waza kesu na kimia te juste pour afongola ka village pan ba pesa ya maladi oboye mabe siko ba ye penza en personne ba siko ko buka ko panza congolais to changer bandeko na ngai to lingana to changer to lingana mboko na tokyo développer ango sans politique. Afrique d'ici de se développer na ba politicien de ba développer ango te ba fermier na lo bakango tous les jours ba fermier ba bongi samboka wana ba pesi oya pesi moninga msa soki bozo se soutenir te boko avancer te bandeko ate ba teli bino ange na tete ya mboka soki to lingani te to ko avancer kate communauté eza na bomoko te évoluer kate to ko bandaka ko tourna karo to zo lelaka to za na mitema mabe bandeko to za na mitema mabe to linga moninga avancer te. Place à lekecho ne pesa ki batu misala.
yo pe findi soki ofongola ki pe boutique otie 3 personnes opesi pe bango pe musala mususu afongoli menuiserie apesi batu misusu musala kasi bongo nde poto eza ko se développer biso tosala kana ba société ana neza ba privé eza pasi bandeko na ngai to lingana ya solo toza na problème sérieux il faut to changer na niveau ya mutu na toza problème ya mentalité ko ina na jalousie mal placée jalousie bandeko to